télévision banda babandaka koloba na kokufa banda babandaka koloba na zaka tuberculose banda babandaka koloba na okufa lobi Karine Mokonja yela banda koloba na okufa lobi tina silisiye na kufika te banda babandaka koloba o akokufa lobi ti lelo o nazala kaka Ye Yesu na okufa a aussi la otikanga na temps été na ebiete ye l'essentiel kuti ya yebinga otanga kumbuna nga ya yeba inga pe ya yebanga kala ya tsetanga komba shoko oseka yebanga kala ayaka a pona osenga siko moni moya osenga te yanga komi kokotela nani akomi kokotela bato abofa pa kabele mo $50 mwa nini aluka vivre chemise wana na mona ki alataka kenda poto yaka na pantalon wana ekenda poto yaka ngala ebite garçon bano yeni mutano simela njora téléphone yeni njora na malewa yete keli katenda mona poto chika ça fait combien de temps kenda poto muto anda yiba mona faire écouter mona ngingi akoko betanga na ngingi ya mona bandana totana soko betanga na bandana betanga na bandana totana totika tozela mukolo kitana na bandana bonga betanga. Je vous salue au nom de Jésus, à mes tatas, mes mamies, à tout le monde et les enfants. Je vous salue parce que je veux vous dire qu'il faut rester à la maison parce que c'est très très important. Parce que vous savez bien que ce mode confinement est pas trop sympa et de rester à la maison aussi. C'est ça le problème, mais c'est le confinement, désolé. Aussi, j'ai envie de vous dire qu'il faut prier pour les personnes à l'hôpital et les enfants aussi. Il faut que vous priez pour toutes les personnes à l'hôpital qui attrapent cette maladie, mais voilà, je vous dis vraiment priez pour eux et aussi priez pour votre famille, priez pour toute votre famille, voilà. Et aussi, je vous dis aussi, lavez-vous vraiment bien les mains, désinfectez bien les mains aussi et toussez ou éternuez dans votre coude. Bon, tout le monde le sait, mais il faut vraiment le faire. Comme ça, les microbes n'attrapent pas les personnes. Mais après, voilà. Juste envie de vous dire ça comme message. Voilà, bonjour et bonsoir. Ça dépend à R. Oyobozolanda biso en direct à Congo Température. Ça dépend à R. Bozolanda Dorcas Boloko comme Sambinga donc ya moto bolingara mingi. Merci mingi na ba vrai nanga ba soutenir nanga ba balingara na zangate. Merci na bino nyonso bozana poto wana. Merci à notre sponsor officiel Fondation Joël Million de son excellence Joël Million. Merci à Maman Rosette la Fleur d'Ambour. Merci à Yapapi Nekina porte-monnaie de Dieu. Les kabato à Maman Florence Nekina Mawete. Moi, si nous avons un grand merci à Champion Wadol, Balobi Champion Wadol, Papa Badjogo. Merci aussi à Champion Moulumba. Et voilà, actualité, n'oubliez pas, tout ça, la bino musala, tout le monde, bino ba nouvelle, ba information, dengue singeli, na recherche nangai depuis. Retour, il y a une peine à Kinshasa, tu as une manique de John T. Après, si tu as proposé na Congo Température, tu as une manique de John, ouais, puis tu as la maman est au Lekaka, quand tu as démarré Bango, Trésor Congolais, démarré Bango, Baron Mossing a fallu bien à Bango, donc Makabu Penza et moi et Belé. BCBG, Fumole la caméra, Bandekoba Mona, manique de John, manique, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé va bien en Golo. Bonne santé, Corona. Confinement sur les cas, bien qu'on ait des épidémies, ils en ont un boca, ils en ont un monde entier. Je suis de cœur avec vous, en tout cas, nous avons pour Rabisso, nous avons Anabisso, le remède des Akamakila et sous, tout ce qui est en Zambé. On attend vraiment tout ce qui est en Zambé, l'icône à Mabota, l'icône à Bamboka Nyonso. Donc, nous avons Bandako, on essaie juste d'avoir les nerfs solides et la paix du service. Voilà, je suis avec Manique de John, Balobi de John, donc général et Tumba Motomakasi, il a fallu pour pas Motomakasi, Fimbu Star, la reine, Nyon, Sami Bengara. Donc tout ça, bon, on a Manique de John, tu côté directement la actualité. Manique de John, tout le monde qui fallu pour pas au sala badon. Badon, il y a sala qui appelle les musiciens tout. Tout va soutenir le peuple congolais où il y a des gens qui contribuer à ça qui vraiment appelle na batunyonso tout le monde qui fait brigade à Pessi à Bedachou à Lita Chamala batu bazala qui moi pe belé ou ba pesa qui mais na remise il y a badon on a tozela qui tout le monde nana boduga au pe pazali moko ya F victime moko pa travailler kana fali pour na ndingo ya ndako mibetela tout le cœur il fallait considérer qu'il y a plus que Ken Piana, plus que Bino. Mais tout le monde était tout le monde or qu'il y a une remise, tout le monde qui a Ken Piana, il y a un filmage, tu peux dire.
question posée ça. Est-ce qu'il fallait Kazala? Il fallait Kazala. Kapo ya beta toloji. Les acquis remis à fondation. On a audio rebima kabanda robeta tolo ke ye fali ye fali yo kakaye. Makambi à fondation ça n'a rien à voir. Fali azawana aza papa na mutu nyonso. Azali d'abord ya famille na été aza ya ba fan na ye. Voilà. Fali aza ya mutu te ya ngate ya kente même ya mwasi na yanda kuta aza ya ba fan na ye. Alors tant ba ça likambo ezali na ba fan na ye kena kendaki en tant que chroniqueur journaliste. A filmé sa publication. Ozomona. Ils quitté que le moment est particulier ou quoi que ce soit. Non. Alors, présence naïe et puis elle est enceinte. Donc, mais moi, on a confirmé que na évité. On a confirmé en côté, na yoki en côté. N'engé bozo le la spéculation. Ce qu'on a confirmé, biso ne te quoi informé, mais nous sommes informés. Tout le monde on a une page polémique, on a beaucoup d'autres qui fait la moine. To confirmer, c'est pas confirmé, tu vois le babo. Mais ils ont autres hommes qui on a beaucoup de papa il dit bah diata, bah tu peux perdre moi nous azala qui n'est na libou. Ah, na évité. On a confirmé en côté, on a compris information. Na yeb makambwana te, c'est pas vrai. Baza ensemble, moi c'est mobali baza bien et calme. Voilà, je suis avec un maniqué de John et merci beaucoup à Papa Bovic et Massoua depuis Lausanne et merci à Laza, c'est grand Duf Nakatia Balozan. Donc merci à vous, merci à Pango Zoris, le dernier dinosaure, Olivier Namir, Mambo Tenu Sikozali. Voilà manique de John, tu es à propos de Mambo Itali Robin, on a fait rigoler. On a fait un plateau, on a fait un plateau, fait rigoler. Par rapport au manquement, il y a jugé manquement au faire ça. Est-ce que Zanga épidémie ezali na temps auto lobela ndeni ya ko échapper na épidémie na que lobela polémique ba querelle enfantine. Poser question. Tu lobela ngote. Non lobela ngote. Attends là. Ba mikolo ba mo na te que na épidémie ça moki. Ba mo na te que na temps il faut tout ça la souder. Ba mo na te que na temps oh temps ba mo ba na mbongo be. Ba tshata ba cantine na ba veni na ba ba sukola maboko. Ba sala ba don. Il fallait à ça. Moi il fallait en réfléchir. Après si idée mo ba idée on est salami et puis et mon année pas fridolé après si biloko ba pesi ba Félina ba pesi na nit. Il bato pas sali ba don peut to moni. Et kasi ba makamba bongo de bien. Bo vandi na bozo so na kwa ba miki. To mikolo ba koko ndengo na ba so na kwa ba miki tant que malade so tourner na monde entier. N'importe quoi. Ba so bata ba Bible ba kabola ba lokwa ba pekisi l'église ba patala na batanga na ba. Pour qu'on dise ko la pour nzamba ça miracle. Pour na minute to on a besoin miracle. On les ba so na kwa ba miki. Ba so na yani. So kasi mkile kufi na ngolobi. Il y a des problèmes, c'est moi qui les coups lobby que soit des années importantes. Oh, tu sais que ni ba le bakara leki banga mukolo pe banga leki mutumta garder. Non, ça on est un important, c'était ce qui mo qui les coufi. Pour na paradis leki ozate ya ozate. Na minute to senga mawa ya nzambe. To tika ko soit na pa pamba. Est-ce que ce bengi au moins polémique on a non Robino peut-être dosé dans nous tika dans nous maladie za mboka to luka mambo solution to bonde dans nzambe. Il y a ba conseil ngo ba betango wana. So mo ki les coufi. Ce épidémie bon ba nyonso. Au moins il eloko so lo bisa bango pour na Kinshasa na to moins que 5 personnes en direct ba kwei. So ba kwei ba lo makama ba lo bate même bango nyonso ba sa ba nzembo pour na nzambe. Alors nzamba linga ka reconnaître ena na ta que likamta moto za na moké. Voilà, Manique, on va reconnaître Erli Kambezana, qui est un lobby. Mais Manique de John, comment on a Trésor Congo? Trésor Congo, il y a des bons directeurs qui a G7, il a fait rigoler, qui a démarré Bino, qui a finga Bino, et puis il va s'adresser quand on a Bino, pour Bino, vous avez un poukou. À utiliser moi si à Babia. S'il vous plaît, Chardon discoré, vous avez sur parti, wana bande koba mona. Moi si à Babia, oh ya kufa lobby, comme il y a quoi muto kufa lobby, bozo ya bolexe na télévision. Banda ka koloba na kufa. Banda ka koloba na zakati berkile. Banda ka koloba na kufa lobby. Karine Mokonja ela banda koba na kufa lobby. Tina silisiye na kufika ate. Banda koloba oh akokufa lobby ti lelo o nazala kaka.
ya yesu na okufa aussi la otikanga nana temps été na ebiete ye l'essentiel kuti ya yebinga otanga kumbuna nga ya yeba inga pe ya yebanga kala ya tsetanga komba shoko oseka yebanga kala donc abe olieba olia tindo fallait tindo atana poto fallait comme ko utiliser le mot ezanga tina finga pour $50 pour pas na ba poto ezala raté ne pas na biso ezaka donc on est sur la salle que za batinda nga te ya volonté na nga sala ngona volonté na nga sala nga parce que tu as reconnaissance vers frère nga na linga ngona sala ngo bongo pona linga ngo ezala bongo ezala mabongo masiko bango na yebi bango te vous comprenez, en tant qu'intellectuel, ces temps ici, je me focalise sur le monde. Je me focalise comment le monde va évoluer. Parce qu'il y a quelque chose, il y a l'ange de la mort qui est en train de faire son œuvre. Je ne suis pas là pour suivre des gens qui n'ont pas des caboches, qui croient que non, le monde évolue naturellement, la vie va bien, la vie va si bien, qui sont là pour dire de n'importe quoi. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, j'ai des choses à perdre. Alors, il faut que je protège ces gens-là avec la prière. Alors, je n'ai pas le temps à ça. Je suis désolé. Mon frère, je ne suis pas là pour ça. Voilà Maniké, on a pour un trésor congolais qui répond à yo Maniké abi azana tenté à Kolanda yo ata fingi ato lobby aza vraiment na tenté. Voilà Maniké de John to na Otali Keli Katenda, je crois que bi Keli Katenda. Ouais, bien. O tu ko bi Keli Katenda te. Keli Katenda journaliste munene. Muto ba l'équipe nous a succès. A carton na poto. Mami il est là. Oh Keli Katenda, Keli Katenda moi na poto. Congo puissance. La chaîne Moreza, c'est chaîne. C'est une émo ya YouTube. Asa na TVPT. Asa na TVT. Ah tikako. On est journaliste asa na TVT, asa animateur culturel. Oh. Asa na TVT. Maniki yebi Keli Katenda te. Capage. Keli Katenda, to kena Keli Katenda, non Capage. Capage asa na TV. Njora journaliste était Njora peu journaliste oh comment journaliste oh yana Njora bakoka kazi ngapa na journaliste net ça va pas ande mo yo bengi berger de na concert fali batuna ki oh mutu na 3 heures à Lukela Ken Penesiko là là comme Paris là comme Paris oh mais na concert batuna été journaliste amné na mona neti mwana moka kenaka tuna ki vende ni mani kia yete star amné na poto zaki yo timkola yango ebietero na confirma déjà comment ni confirmation ne salanga bien et salanga ke no batu mususu to lobi na nga na otala kanga o kaka de coq on y a soso lobi tsanza vous comprenez donc moi je ne connais pas Est-ce que l'objet a bien signé une faille de monde naé fallait bengana na yo na ken pia parce que boza ba bourrique botangate bazoyer voilà c'est quoi ndé azali envière lokoso azali nakolo banini aza jaloux aza jaloux na biso siko ba longola biso te pour 5 ans yango to aka na place wana et puis quand on Paris aye c'est quoi le kangi akendaka yaka ekangi ende awa akanga minde awa eloko enyo kola wana pasi et sika ola les athées il faut que hôtel confiné kangi mbongo ayaka nango ya muke ayaka awa pona osenga siko moi moya osenga te yanga komi kokotela nani akomi kokotela bato abofa pa kabele mo $50 mo nini aluka vivre chemise wana namona ki alataki akenda poto ayaka na pantalon wana ekenda poto yaka ekenda amona poto jika peza mani parisien confirmé azana chanta or na kingote bo bani mutu fa parisien fa na chanta or ngana ebite garçon bano yeni mutano simela njora téléphone yeni njora na malewa yeke Keli Katenda mona poto jika ça fait combien de temps kenda poto oh mutu mo akikana déjà ou mena poto c'est pas 10 ans té 10 ans d'intimité oh solo moi garçon bano simela njora téléphone yete donc ça era no simela njora mais oui ngaza camarade njora ngaba na tamwana njora oh bano tinde ke somela njora malewa yete ya na répondre mutano somela njora malewa imtano ke somela biso biliako ngana njora aka c'est bon le bangande himta somela nga bilia elinga nga servir nga ali
Manique. Ya to tu démarrer bino bibo niveau mo na yete. Ya mbongo leki bino. Tolo makambo bien. Na yo ko mazoba lokwa yi. Loba makambo ya corona, monde ezotambola malamu. Eh. Manique de John. Oh mazoba lokola yi, loba makambo oyo. Ko awa senga fali ke fali benga na bino. Ba ozwaye kasi tozela nani? Ba ozwaye. Ba ozwaye. Ayi bomela radiamba. Eza cigarette. Ya mela te me pantalon wana chemise wana libumu wana. Mwana poto. Makanya elbino bika kanya elbino. Abi muto amonya nzela bete mabe. Oh, na yona kentwa. Abetanga. Ngamanike. Bino mona pe ke no wo ye po beti mutu, wo ka bobo te me beti mutu, eza facile. Na te tembo betinga. Abetanga na komini. Banda lipa mona. Fere kuta mona ngingi akoko betanga na ngingi. Ya mona banda. Totana soko betanga na banda. Betanga na banda totana. Totika tozela mukolo kutana na banda bonga betanga. Totana. Oza sire ka obeta ote. Tozela kasi mukolo betanga. Voilà Manique de John, tous la mukolo keli katenda robeta Manique de John babi bitumba wani rozala dégâts. Bango na bango bana bandal keli katenda bandal Manique de John bandal. Bana bandal ya quartier. Bandal ya kota ni mangembo, yo kota bote mangembo. Kota mai. Mangembo. Kota majuku kota mai kalama. Oh, kota makelele. Ya mangembo. Kota mangembo pe banani. Kota makelele. Kota hôtel à 3000 sika vanda. Avant d'après hôtel à cher Manique 3000 ans. Hein? Nico 3000 ans. Avant dans la 3000 ans. Hôtel à cher. Cher. 3000 ans cher. On a que vraiment bon 3000 ans cher. Hôtel à cher na bana 3000 ans. 3000 ans cher t'es. Bon, Jonathan, aux gens, on a chanté discorrect, Alain BCBG, il y a eu 3000 la chambre au bandana, combien? Bah, ça, ma tête. Ah, Aurélie, comme ça, on s'est trompé. Aurélie, 3000 là. Oh, ils ont la chambre, le coin, le couloir qui cause. Oh. Hein? Yes, comme ton nez, il faut que tu aies la place en dégoût. Alors, vous faites par hasard, Azmiro Kangete. Ah, italien. Pour rien à la caté, explique ça la caté, bana groupe T, hôtel à cher. Aurélie, c'est pas maître Mbaki. Tout, non, comprendre, tu oses confondre. Voilà, Manique de John, merci beaucoup. Toi, c'est que pour ton akanda mutute, to fingi mutute, bah pour tenir à Manique, s'engage que Manique de John. Donc, au yazo le bawa, d'orchestre mutalobite et za Manique de John. Bokangi na akanda. Il y a le bail qui a pour ça l'émission en français. Et puis quand il y a l'émission en français. En français, pas bibi kapinga. Eh. Les tina souka na souka souki na anglais. Mais des filles dans ça côté point parce qu'il y a yo za mutu, y a saluté hein. Et puis il y a en français penza des gars au panza. Il y a encore ça de ça na munene na libumu wana na pantalon na chemise mo bekenda poto ya. Na éviter bon. Tout c'est non so betanga kasi. Tout c'est. Oh. Voilà, merci beaucoup Manique de John, merci la bande de Couture, vous avez branché, donc vous comprendre, tout ça, bon, on a Manique de John, Balobi, général et tout, Manique de John, c'est un mot recommandé qui bise avant-hier, où il peut vraiment pas si ming na mutema, comme on a Sarato là, où il y a mis benga qui ko quitter F victime, où il y a longwa qui a mis benga qui a comme pas wat, a mis moni danger. Bah journaliste et presque beaucoup de journalistes et balobi kabanda ko benga na bango so ba yekuna mais lelo héritier watanda batie libanda rolo bani le salaire du péché fouti maman ndo saba le salaire du péché c'est comme ça donc F victime le bolo azaki na F victime alongwaki azaki engagé na F victime que to yibere kuna F victime na bino botambola yena F victime poti koni bo pota F victime mama est-ce que yazaka na F victime to azabanda ye pas ken ndem to so ki répéter memi botika ko yatikala za na F victime te atikala za na F victime c'est quoi lelo sera sali retourner azonga ndeni azonga siko ba engagé yo te biso so F victime to kenda biso moko ye ngana kenda ngamo ko bona ken pa kenda po azande ko fale bon yo ya tankena fanatique kato zakani ti fanatique nyoso est-ce qu'ils entendent que journaliste journaliste simbate je te simba tende bona yo mtolobi fali mtolobi te Manique de John kwani bochaka fali na buzoba ko bon respectera bato bon respectera bato bon est-ce que fali aboyi yo ni mto boyi bon respectera bato c'est fali azala na hôtel mais là hôtel na porte quoi mungamba na yazela ya
ye mutu babengana ye na mettre victime abengana ya kokota bobengana ye ndedo ye babenganaki kaka kuna héritier abengani ye victime babengani ye sika okende wa mani le salaire du péché c'est la mort si faut conseil européen conseil européen sikoyo mobali ne pas longwe mosala ye atikali ye aza chanteur alandaka mobali na nsima alanda mobali yo bobi na répétition okota lisusu tokelanda mobali novanda libanda novanda libanda azela mobali azelaka mobali na ye basisire bakoti bakei eza batrike ye te bo na oyeba nde ninga mambo kuna nayebi te bilobaloba komona kaka yo excuse efuti ngai voilà Manick de John si faut conseil opesa même héritier Watanabe opesa conseil te nga opesa conseil te nga opesa conseil what opesa conseil te opesa conseil point peut-être na proche na bato ba travailler na ye to yebisaki atala tout autour na ye akangi da sara da bwake libanda bien après orchestre ekende bien parce que aza mutu oyo aza na makambo mais bato baofrene ezaka bato batutu autour na ye atala bien voilà c'est tout. Voici Mingina Batutu au Bazo Kolandabiso. Merci à Papa Bovika Maswa, merci à Jacques Enanga Nakata Paris, wana merci à Champion Wadon, Balobi Papa Badjogo Nakata La Rochelle, wana Papa Batanela la princesse Wambote Nayo. Voilà Manick de John, Yope Moutou, Bozape Bato Petebi que vous soutenez Rapé, si ça ne va pas au télémara. Mais au moins le fanatique à Wenge, Barumo Luka Papi Kakola Lunga et Sabine. Na onyo sa umeli na temps onyo sa passé kuna déjà ba fanatique ba komo luka quitter Wenge maison mais son a lobby et créer ba problème tira na pa te loba ko maniko ba tende on ba makambu na boyi na ngai e koma obwe po manike mutalobaki c'est vrai d'accord mani alo papi kakola longwa na e on est talibango te manito no ba ipo muta mwana Wenge oza d'accord que papi kakola alongwa na e ya passe on est mamu na bango moyo répondre ngo ya te ya passe papa bana so balongoli musala wa milesani on travaille sous bien tout le monde on ça bon peut-être na ebité esa tout mango obeta ngo sous bien to ebi pété on va faire déclarer ba balonga bazwa mutasika siko na vie na yo olingi kakola longwa toi atika la répondre ba fanatique non pour na yo faut mais diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas kakola za wana pa umeli a mesana pe na ba caprice ya président avant kaka akomi ne pe kokota na jeune aux États-Unis na jeune azana makasi ba nga lungwa pourquoi ya mazana makasi batika ya sa musana voilà merci beaucoup Manick de John to komi na biso na suka mot de la fin mawa oh ça le mawa o ka biso mawa quoi nité mais on dit que votre fille rose amuta mabe parce qu'on a quand même tu bébé que même bato balandio et peut-être mon peu mawa on sait qui est c'est bon mignon hein et bon ngaza mtema bien est-ce que bato ba ko ça mtema mabe tenga na biko on dit vraiment le coton a BT partout sur dans ces émissions boza deux personnes na commission na lobaka ba vendre na bato Manick de John surtout koto kabula yo kabula ate magato lelo no pimelinga ya lelo pimelinga yango ndelo bila za mtema lelo na moni te bato ndeba ba bima ba jijero mabe bato ba biki na okela bato mawa les gens savent que j'ai un bon cœur bon point de vue ya mutu na mutu telika mutu na mutu mbote na yo na bandeko balandi nalinga bino mingi bolanda o ba médecin bazoloba laver les mains tousser mettez les mains dans la bouche il faut beaucoup prier pour avoir la protection divine parce que c'est le plus grand remède je vous aime beaucoup Manick moi que la mutu moro fondation Joël Million allez là fort atina mo voilà Joël Million oyo qui te peut cette tête atina mo ndo Manick atambo te ka mbongo atina mbongo na Manick bon on est combien atina rambo. Voilà, merci beaucoup Manick de John. J'étais là avec Manick de John, notre invité à Lelo. Oyo wapi bosse peli na banda kuna bino. Donc à betisi mutuli bakute, malobi na vérité. Merci Mingina, Maman Rosette la fleur d'amour. Merci à notre sponsor et fondation Joël Million de son excellence Joël Million. Oyo ki Manick alobi embongo na maboko.
Donc l'argent répond en tout cas à Baloubar avec moi, merci à champion Wadol, papa Badjogo, merci à champion Moulumba, merci à ma copine chérie Christelle Kenge, merci à toute ma famille, la famille Bolokoko. Donc Nalela Binofort. Joyeux anniversaire à Keren Bolokoko, Balobi, nièce chérie, joyeux anniversaire à vous. Voilà Manik de John. Hey, tu comme une abisso vraiment na souka. Merci. Quand les là on est fort. Et on a un bon. Tu vas comprendre rater. Moutoumoro bien pensa. Donc merci Nabino Nyon sur vos qui branchés. Tokutani Bongo à la prochaine. Bye. Je vous salue au nom de Jésus, à mes tatas, mes mamies, à tout le monde et les enfants. Je vous salue parce que je veux vous dire que il faut rester à la maison parce que c'est très très important. Parce que vous savez bien que ce mode confinement est pas trop sympa et de rester à la maison aussi. C'est ça le problème, mais c'est le confinement, désolé. Aussi, j'ai envie de vous dire qu'il faut prier pour les personnes à l'hôpital et les enfants aussi. Il faut que vous priez pour toutes les personnes à l'hôpital qui attrapent cette maladie, mais voilà, je vous dis vraiment priez pour eux et aussi priez pour votre famille, priez pour toute votre famille, voilà. Et aussi, je vous dis aussi, lavez-vous vraiment bien les mains, désinfectez bien les mains aussi et toussez ou éternuez dans votre coude. Bon, tout le monde le sait, mais il faut vraiment le faire. Comme ça, les microbes, ils n'attrapent pas les personnes. Mais après, voilà. Juste envie de vous dire ça comme message.